cherche trouve Eric. Bonjour, bonsoir, Naba fidèle internaute au Bozolanda Bisso partout dans le monde. C'est l'heure à laquelle vous allez nous retrouver. C'est toujours moi, votre simple servante Mati Miel. Vraiment, la zone est en macasse, Naibi Keboza, Ebele, Kolanda, Oyabino Bolinga Kamingi Mati Miel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Erika Info TV. Olande Borozoba News, Borozoba Info, Sokaka, na émission Nabino Sondage. Vraiment, il n'y a pas si ezali ke touta kibongo kobungisa icône moko ya théâtre congolais. Ozali bongo na kombo ya Mama Nzita Pauline oyo bakili bongo kotika biso mais lelo ezalaki bongo dernier hommage na ye na place des artistes esika oyo bataka bongo ba kombo ya ba artiste nyonso oyo bayibaki bongo kotika biso tolanda ndenge nini corps na ye elelamaki et puis botala ndenge nini ba déposaki ezalaki bongo kombo esika bataka ba artiste tolanda Erika. Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na 6h nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve Eric. Hommage à cette grande dame de la culture congolaise. Comme on a toujours dit, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aujourd'hui, nous sommes ici pour dévoiler la plaque au nom de Maman Nzita. C'est comme pour dire que Maman Nzita n'a pas vécu en vain. L'ensemble de toute sa carrière, l'État l'a reconnu en inscrivant son nom en ce lieu qu'on appelle la place des artistes. Je m'en vais inviter les membres des familles, le responsable du groupe Nzoï Swabango. J'invite M. Serge. Nous allons procéder au dévoilement de la plaque. C'est pourquoi on a réservé une place pour elle ici qui va rester gravée pour l'éternité dans les annales de la culture, de l'histoire de la culture de notre pays. Nous allons le dévoiler. Il me semble, papa, oui, un message. La biso artiste. Vous avez remarqué que nous avons pour la lobby. Et c'est quoi les ailes à la biso? Kirezima bomona papa munga sala na katikati Qui cherche trouve Eric.
Bon, Otoro Banabazo, l'ambition, c'est vrai qu'on perdre Moutou, ils ont d'abord passé. Ils ont un sentiment de douleur parce que les gens Moutou, bon, mais vous avez appris à l'aimer, vous avez appris à vivre avec la personne et subitement accueillir. Ils ont le sentiment de douleur. Mais en tant qu'artiste, les artistes ne meurent jamais. Atikali gravé dans ma mémoire na biso et au travers de ses œuvres, même bano baye bakoya sima o baye biete, bakoye ba maman dit au travers de ba œuvre na ye o ya sala. Donc c'est une dame qui a marqué son époque, qui a fait son histoire na RTNC à l'époque au ZRT na groupe Nzoyi biso tozaki na bilenge toyebaki maman dit to aspiraki na musalo te toyebaki tozotala bango tozolanda bango na télévision plutôt na radio d'abord et puis na télévision. Et pour la petite histoire, moi j'ai un témoignage de maman Zita à l'époque ngai tango na ye ko sala stage na RTNC na yamba maki na maman Zita zo pesa ba conseil et o akufi maman Zita curieusement azali moninga ya maman aboti ngai donc azali ko pesa ngai ba conseil et moto ya yambo o alingaki kolekisa ngai na télévision pour na théâtre ya maman Zita donc wana zana mwana zo zo ngai poto sala ba sketch oya ba histoire ya classe ya école ngako na bise na jouer neti moi c'est raté nengo zo na zo mona longa basi zo jouer ba PD zamana mtu jouer moi na classe donc je garde de très bons souvenirs de cette maman. Chaque matin elle passait devant notre parcelle faut appeler sa maman na bisombote c'est marqué RTNC. Donc pour moi j'ai perdu pas seulement une artiste mais une maman également. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Bouti Kolanda Bongo et Sikanini ba exposa ki bongo corps ya maman na biso Nzita Pauline. Vraiment merci na ebi ke boza ebele bo s'abonner massivement na chaîne na biso Ereka Info TV nde bozo ba news e ba masolo ya bien kaka na émission na bino sondage. Vraiment bo s'abonner, bo commenter, bo sala ba remarque, bo benga biso yo pozali na sujet moko to koya kolobela. Ozali na mutu moko lingaka mingo lingaki bongo Mati Miel akende bongo azwela mutu wana benga biso vraiment ekosala esengo makasi tolanda bongo na micro na biso batu ba lobaki comment ba lobaki ba bien fait ya maman na biso Nzita Pauline tolanda Ereka. Bonjour maman Pela. Bonjour. Oui maman tomonyo a na place des artistes pour kabola pasi na maman Nzita nini okoyeko yebisa na balanzo bazolanda. Bon on a kokolo bakaka ezali le dernier jour ya maman. Oh tozo ke kotika maman na lelita donc nzamba zo lokumu merci na batunyo surtout ba leli na biso. Merci vraiment na batunyo surtout ba bond parce que maman Nzita zalaki artiste munene pe icône o ya tiki biso jusqu'à la même rang ya musala to sala donc nzamba zo lokumu merci belé pe moni moni pe mana kimia. Est-ce que vous avez un bon souvenir au ya maman Nzita ba théâtre de ko ya salaki? Oui ba bon souvenir ezali belé mususu toye ba c'était parce que azam pena moto asali ba pièce belé avant biso quoi mais na ebi arrive à moi mais Nzita salaki pièce à kindumba et kitchen en tout cas et simba kina ngape mko ba meka ngaka na kimama epela role wana c'est que ngape na obeton ka bongo. Oui maman Pela ba bibino ba artiste ndeti bolingo zate to ndeni te bolingo eza mama nzambe biso na mokito na seto ko jeter nzambe mtasenga li baza na bolingo ala so mutana bolingo te izaka yena nzambe nzambe na olakisa mutu ndeni folinga moninga. Pour la artiste so ba yele lote ko ko bisa bango ni passe bazolanda biso partout dans le monde. Bon peut-être baza na misala ba baza te ba ke ba tournage oui ba tournage comme so zoi de mbongo moye kuto zangi zate peut-être le moni net lobby ve mo ezali ba artiste msu balala lobby ndo moni ba ke ko rejoindre misala biso ba oto lala lobby te yango moto to so saka système à remplacer. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Bonjour maman Boudi. Bonjour Yaya. Oui maman Boudi tomonyo na place des artistes ko kabola mawana maman Nzita nini okoyeko yebisa na bayo bazolanda yo partout dans le monde. Maman Nzita azali maman mo malamu pona batu nyonso. Azaki comprendre soin ya batu nyonso, azali ko s'occuper na batu nyonso, azaki gentil na batu nyonso. Puis eza ba mamo yo balakisa biso nzela na musalo tozo sala. Kozanga koya et na enterrement ya maman ezali ko manquer respect na musala salaka. Donc présence nangai raison nango yango wana. Fakina zala parce que c'était une mère bien et c'était aussi une mère oyo na joie na ye. Donc fallait qu'à Nazal. Est-ce que bon souvenir na ba pièce maman Nzita salaki?
eze belé parce que nzita azaki mwasi oyo ayebaki komisala à chaque fois bopesi rôle ayebaki kobongisa rôle na ayebaki créer rôle na ye et puis azaki mwasi moko ya composition donc aki parole te rôle nyonso bopesa ye akoincarne yango mpe na ndenge elongo bani aobeta yango pete omoni abeti yango mpo eloko ebomanga mama nzita asi akomi mama mokolo bapesi rôle ya jeune fille azonga otali mpo bie o jeune fille nini ajoue mpe aincarne rôle na ye lokola la jeune fille aosakana te donc azaki extraordinaire na lolenge na ye. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bonjour Maman Pembele. Bonjour Maman Nangai. Oui, Maman Pembele, to monyo na place des artistes. To ebite nini zakat na isika. Awa nzoto ya Mama Nzita eyaki awa po ba décorer yango wana lokola nazalaki moko kati ya groupe pe tozalaki lisanga kosala mosala esika moko tobandi malgré tobandaki mokolo moko te nga na bandaki liboso ya ye kobanda nsima me bangajaki biso mbula moko toumeli mpe bambula ebele malgré abelaki bongai mpe nzoto yango mpe etungisaki. Vraiment bon souvenir oyo gardé na ndenge bondé ko travailler na Maman Nzita. Est-ce que ba pièce moko e marquaki bimeza? Pièce oyo e marquaki nga makasi penza koleka. Pièce ya ça va passer. Tangu mobali na nga akufi, mama na nga aleli. Fallait récupérer nga na boy lokwa bolinga mobali na nga na boy. Mama ya mobali na ngai pe abwakisi nga kipenga lisusu te navandi pa ya moninga na nga mama alinga me esika nga na ye kokufa Mama Nzita lobi na mama na ngai tokokani tokokani donc osepelaki ngai pe na kufa po maladi wana mwana mutapesaki nga mwana ye kobala nga azalaki deja malade bazoyebisa bala ngai te alobi ya kobala ngai kaka nzoka ayebaki makambo na ye nga nayebi eloko te me ngai ndenge azalaki malade nakokaki koboya ye te po ezalaki bolingo nayebaki makambo wana te ezalaki kaka bolingo nga nayebaki bolingo ye moko ayebaki na ye pe alingaki nazala distance na ye te kaka pene na ye nzoka ayebaki makambo na ye nga nayebi eloko te na ndenge ye kokufa nga natikali malgré natikalaki na ye koyeba makambo yango ntango na ye koyeba naboyi mpe kobala mobali mosusu navandi ebala tungisi nga boye tititi nga mpe naboyi nalingi kaka te ebala fundi na alinga lobi tala ndeko no ndenge azotungisa ngai mpo na nini alingi ngai te nga mpe nazolinga koloba te alinga mpe yo loba kaka te ozobomba mpo na nini nga mpe naboyi koloba nde ntango na ye kokufa ebala sepeli abi aza mwasi malamu fale andima nga boyi nga kaka aza mwasi malamu. Merci beaucoup maman. Conseil nyoko kopesa na ba jeune artiste o bazolanda bino na sima. Na ba jeune artiste na koloba boyi. Vraiment basepeli na musala ngo pe balingi yango. Balanda kaka lokolo na biso. Soki balandi lokolo na biso ndenge biso to akosa musala na biso. Banda kala ti lelo. Soki bazaka kanali rwana. Bakosepela bakomona elengi ya musala ngo penza lelo bazosala bazomona oui naza ko se retrouver nazo yoka elengi ya musala yango mais salela yango na ba norme soki eza na ba norme te omonte ke ozosala no eloko te po biso tosali musala na biso bien tolingani te ke otolingana mwasi mobali boye te eloko wana ezalaki te tosali kaka musala soki bapesi nga mobali na théâtre nayebi kaka mobali na nga soki tosilisi esili pe eloko mosusu eza te. Merci beaucoup maman.
Merci beaucoup Awande touti kosuki sabongo émission na biso. Merci pour la confiance et fidélité au bozo pe sabongo na émission na bino sondage. Merci beaucoup na ba fidèle internaute au bozo na biso partout dans le monde. Wana na moni bongo Amelia Ndongala maman sociale. Ngala benga ka maman sociale parce que yeso ka saelio ko livre vraiment au sepeli. Merci na pesimbote na Jérémy Ndongala noble bango balandia. Émission na biso sondage na pesimbote na Nene Kiama na pesimbote na Archelune Mavungu na pesimbote na balandi nyonso balanda kabiso na boni bongo les anciens de Lubudi balanda kabiso 5 sur 5 na pesimbote na Mirabel motema ya Mi José vraiment balobi yende maman na bango une femme sage une femme forte Mirabel motema ya Mi José Nsaou, vraiment bambote ebele, bango balanda kabiso 5 sur 5. Vraiment na bo sanité Marcel Moloka depuis Belgique, famille Moloka mobimba bambote parce que bango balanda kabiso 5 sur 5 na moni bongo papa Nolo Mobert depuis Allemagne, yalanda kabiso 5 sur 5. Vraiment na bo sanité Ewing Kumipoi mwasi ya pembe babi, une femme sage, une femme sage, une femme forte bambote ebele na pesi mbote na balandi nyonso o balandaka Ereka Info TV bambote ebele na moni bongo Gypsy Bididi Noela Diakese na moni Prisla Kebaku na pesi pembote na Judith Bididi vraiment yalanda biso 5 sur 5. Merci beaucoup na moni derrière la caméra Elarché Nzinga soki bozozo ba image kitoko tika topesa merci na Elarché Nzinga na équipe technique mobimba o bazolemba te ko sa musana bango kitoko makasi la tokutani mbala ya sima soki Yesu Masia azongite bye. Information et assure, la fait des sociétés.